Mpote na balandinyo surtout, il y a Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adassa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti lo mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota lo mbangu na sije na biso. Ya lelo. Lelo toyeto lobela Naomi na Nayel. Naomi na Nayel. Likambo yango eza nini? Bozo sala boye po na nini? Les Abakouk de Mams. Lelo toyeli bino histoire o ezoleka na kati ya Sila Bisalu officiel. Tozo lobela film na biso Punition Divine. Na betisi bino mitema, mais tozo lobela film na biso Punition Divine. En tout cas, film o eza kitoko makasi. Nga na on sepela makasi na jouelia Naël. En tout cas, Naël azo bomanga. Naël azo jouer kitoko. Batu baloba ko ba na biso ba hebi ko jouer te ya. Botiela nga na première rang. Naël. Consolation ya mama na ye. Azo pesa makambu comme il faut. Nana talaki épisode na biso ya lobby o ezalaki 5e épisode. Naël nda pesi makambu. Naël avandi atali na téléphone ya mobali na moni ba message o mobali na ye cardinal akenda ko solola na basi mususu. Naël a pété ba câble cardinal. Eza ndenge nini? Yo pa nango zala na tante, yo pa nango zala na ta ko liate, wana ta ko melate, ozata na ta ko simbanga na nzoto te to sala to passer ba moment na biso ya bien en tant que moi sina mobali. Mais pas na libanda ozokende na ba hotel cardinal abandi ko wanga na Naël tomboki yo na panza téléphone yo na beti so fimbo $300 yo cardinal yo. Donc, yinda ki mabe. Yango na osenga na bato nyonso. Boza na bino, oza abako te, oza pe famille maboma te, mais oza amoureux za théâtre quoi. Veut dire que théâtre, na kati ya film na biso Punition Divine, tozo so ba leçon. Ezo la kisabiso ba vie ya ba musicien. Oyo bazalaka, azana ndaku na ye, azwaka son ya mwasi na ye te, omona musicien moko avanda na Congo, mwasi avanda na Poto, bazana tanko savourer bolingo te. Siko soki pe na ye la pété ba câble, ake kolinga par exemple Kaluji. Cardinal olobani no ki pa mwasi te, yo kaka basi ya bato. Cardinal basi nyonso ya bato bazo ya wana komisi bango basi na ye. Vie na ye papa ale mabana, aza producteur na ye, mais azu mwasi na ye bakata abetie magoda. Toke supa Omar Kabongo kuna azu Thérèse abetie magoda. Mais na kati ndaku na ye moko aoko kobeta magoda te. Toloba nini? Film o ezote ya biso ba musicien bosala ba makambo yo. Nga naza na copine moko ayebisanga ki abando abima na ba musicien moko amboka na biso na kotanga kombo te. Asala eboya bwaka. Aya kandaku te azaki soki 2e bureau na soki pe 4e bureau. Ya ba musicien baza pasi. Makambo na ye la zo mona za vie réelle. En tout cas, moi, nabiso azo jouer kitoko, azo pesa émotion, nesika ko pesa émotion, so que sengela ganga, a gangi pe. En tout cas, babamba nabiso, mutuna muta na place na, so que tolobi ke to kende na komba boy, to ebi ke mam sa mukola, ebi ke au place o, awa place o, awa. To yeli susu tolongwe na pa na ye, to kimimbangu pa Naomi lokwa. Lokwa ya ba lokwa, la star. Naomi lokwa yebisi mobali ne gesho. Yango likambo yango eza nini? Yo yaka na ndako na ba $50, na ba $60, ba pesio na musique. Est-ce que ye patron na bino ngo cardinal ayebite ke yo zana mwasi? Ayebite ke fo futa ndako? Ayebite ke foto lia, foto mela? Apesa ko ba $50, bando peso ba $50 na ndeni. En tout cas ngai na koya na orchestre na bino kuna na kutana na président na bino na solola na ye po trop c'est trop. Mais cardinal apesa na ye gesho bambongo bien gesho kande asala mwasi ne banko eza pe na ba musicien bongo bakosela ka ba leader na bango makambunga kuna leader a solola te leader a pesa ngelo côté menzo kande ba futa kaye metala ka yo yebi bango nde bazala kaya ka kokosa mwasi na ye ya Naomi alamuka bungami bana na biso ba bombo na biso kitoko makasi baebi ko jouer bon Naomi bombo Naomi alamuka kendaka orchestre te akeya ke okuta gesho pe mobali ya munoko
ya soko zwi mobala monoko lokwa gesho okolapa po eza na mibali misu yo lobi aye pa lobi be yo lobi aye pa lobi be ya babandi koswana oye kosala nini nga nayebisaki oyaka awa te a oye kosala nini napekisaki ale telema Naomi telema kendo ozela nga na ndako Naomi alobi nini bebe nga deja nakomi nakendo telema nakendo zelo na ndako nakozelo na ndako te nakozelo kaka awa ngai nayaki pa na yo te nayaki po naza na posa cardinal nakutana na président na bino nalobela ye pourquoi futaka bino bamiete tango opeso ba $50 ba $60 ofuta ndako ndeni to lia nde Naomi pa boyi koswana keye zongi na gesho mbala moko cardinal ayaka te tango gesho amoni cardinal alobi nga nayebi vie oyo ndenge aza bongo azodioda bamomi ya bato nalingi te na momi na nga me gesho soko olingaki te na momi na yo ifale na ndako opesa mbongo ifale na ndako opesaka mbongo ekoki mpona esunga mere yo na ndako ozosolola te yango mere alandi yo na mouvement siko toyebi te 6e épisode na biso ezoya ekozala ndenge nini en tout cas filme na biso eza na basurprise ebele tozosenga bakoku de partout ya monde entier quoi veut dire o balingaka bon théâtre o balingaka mosala ya kitoko o balingaka sila bisalo beka la maman des abakoki bokota bokonsommer filme na biso punition divine en tout cas ekoyinda makasi tomoni pe cardinal ayaka te akuti Naomi na gesho bazo discuter cardinal ayebisi gesho calme-toi ayebisi Naomi telema tokendo solo la toyebi te eloko nini kosala makunda en tout cas tosengi les abakoki de partout bo consommer film na biso bo sala ngo kande tolingaka ba épisode nyonso ekokisa 100K en tout cas kosala biso kitoko bo tala ngo na ba tablette na ba télévision na ba téléphone na bana bo bandela ngo plusieurs fois ba vie kota e ba kisama tolinga bino ya trop bo sabone bo sotelenga ba pibité merci. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adasate Mo TV bo sotaka ba pib na biso te s'il vous plaît les abakouk mama Adasa yaka kolelela bino te bo tindela nga mbongo bo pesa nga boy bo songisa nga boy non eloko na osenga bino les abakouk les anges adorables de notre maman
bosotelenga bapibi te na bapibi wana nde esalaka ke toyela bino toujours biloko ya kitoko bemission ya kitoko live ya kitoko mutu afingisila na 12h na 12h 2 minutes biso topelisi live toza les abakoki bozala concentré na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakoko de SB. Je vous aime, tokutani na émission oezo ya bye.